Ado Gabi ngai manager toi na film moko eza awa viva riva est-ce que okoki ko jouer pour totalaka yo ba film na yo bon totala film moko bosala na makalunga o bozalaka wana oyo bozalaka batiel bon esepelisaki biso hein. Est-ce que koko participer yo pe mampala lo koso kokudianga na ba rôle kandengo yo kokudianga na alokola benga kanga te likolo kokudianga na ba rôle mampala yaya kenda kuna basimbisa eto tono ya tele si camarade na biso lokola yo moko olongola âge na yo longola ki mukolo na yo otala âge na yo te otala oyo zate otala oyo salela biso te na monde art ondimi okita na âge na biso pona to sakana en tout cas yaka pena ya kokota na kebo na biso esi ebandi oponi na onani na micho yo en tout cas na pona madame Belleville pona ya ko défendre contre anti-valeur lokola ba Teresa o yazo kota déjà to baluka na ye na poto poto ya telesi ya okota to baluka na poto poto Teresa yo te ya na nini Teresa yo conseil nini okoki koya kopesa mama étoile na minute oyo parce que yo moko za sans valeur yo moko pono za la jalelo si la uka yo bangaka ya Gabi kokosa biso te na video ke yo mona nga na bangaka yo te obangaka ye parce que soko bangaka ye te nespro nga na ebeli madame Belleville kandi pena kototo ya tembe yaka loba swe kasi ngeze ya yo to zate en tout cas bandeko balandi na émission oyo bolimbisi eza te parce que batu nyonso na otanga bakombo a ba camarade na nga de ba camarade na biso parce que bango moko ba mikitisa ti na ba âge na biso de to ba âge moko biso nyonso soki mama etola lobi nga pe na oya koloba eloko nini epesi vie lufire attention po ya kobimisa ba voice wana na ba message ndenge mama etola komelaki ma miondo sali soki bonjour vie lufira ye la biso vie lufira na ba dire mama étoile na kolanda émission on a très bien na bokebiti na suka mama étoile azaki mingi ko s'adresser na ba communicateur na bino ya ba sans valeur donc Gabriel yara vraiment to baluka parce que toi ba camarade na biso Gabriel yaka yo na 40 ans nga na 39 ans lobi na ko 40 anniversaire nanga yara to baluka to ba camarade Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur notre chaîne, votre chaîne Haute Bascule, na émission na yango lisano ya Kebo. En tout cas, bandeko balandi, Kebo na biso elingi e banda, esi e bandi, esika obozali, bozongisa vraiment, esi e bandi, parce que awande esika toko sakana na ba mama ya kala toko baluka na ba mama oyo bazalaka sans conscience donc toko baluka na bango nde na mabele na kati ya émission na biso lisano ya Kebo ekokama mabongo epai na ngai oyo ya bino mwana suka ya basongi songi autrement dit IGF de tous. Merci beaucoup na notre manager Delix Papa Tigre depuis Texas et le biata Bianca Zangate depuis Cornebeuf en tout cas
azala à somme ya yo donc papa Tigre depuis Texas en tout cas nzambe abatela yo et nzambe ya bomba lisusu notre coordonnatrice Darling Love CPI en tout cas esika o malade ezala qui reçoit la guérison au nom de Jésus esika o mikakatano ezala qui en tout cas reçoit la libération au nom de Jésus. Merci beaucoup na bandeko nyonso o bolandaka chaîne na biso Hot Basket et botika la kaka na fidélité pe na confiance wana awa bokozala vraiment décidé bobo sana pété kokende lisusu kobeta tour na kati ya matière de famille libota ezaka kabongo bana ya tata moko maman moko. Donc, rien à dire, voilà. Merci beaucoup, na mon bière chérie, Paul Elisumpa, na maman Julie, na Jonathan de Best Nine, na Exode Mike Biwa Zabongo na Sima, ya caméra, na Bianca Zanga, Oyaza, na assistance, en tout cas, na bande konyoso, na ba maman nyonso, ya famille Libota, ya Belgique, ya Hollande, ya France, ya États-Unis, ya Ukraine, ya Bethlehem, ya Jérusalem. En tout cas, nzambe ya mona bino bo continuer toujours kozalaka kandenge bozalaka. Merci na maman Francine Matondo, na la maman chérie, na maman Animputu, na mona ki ba commentaire, na maman Gina Mabiala. En tout cas, ba maman onga na zoloba, eza ba maman on na mona ka ba commentaire na bango bande ko balandi. Yo so retira commentaire te en tout cas ko kende ko nyonga te. Yo pe oza na posa to salela yo promotion ya ba activité na yo. Benga na numéro o eza na se itando ikia na yo. Okokuta na bongo na manager na biso boko sulula en tout cas tokozwa kaka ba bonne note et puis tokomi kolobela makambo na yo et tobo sanate film eza na kati ya Bellevue TV tokende total les chemins du chaos. Les chemins du chaos déjà deuxième partie ezo banda en tout cas tokende total la tomoni film ezana no mobesu moya koya ko décortiquer yango ekozala vraiment te parce que ekosi la na nubu ekosi la goûter kasi bandeko ba banda kaka koya ba yo kaka lisolo te bokende vraiment botala qui mon ami sur écriture ya madame Bellevue Kandi Poutine de l'écriture o ya komi lisusu les chemins du chaos. En tout cas bozui déjà bakao awa sikoyo toyeto baluka na mabele na lisano na biso ya kebo parce que émission na biso déjà et bandit on na lo bakebo na biso elinge banda bozongisa déjà ici et bandit ya télé si camarade na biso lokola yo moko olongola âge na yo longola ki mukolo na yo otala âge na yo te otala oyo zate otala oyo salela biso te na monde art ondimi okita na âge na biso pona to sakana en tout cas yaka pena ya kokota na kebo na biso esi ebandi oponi na onani na micho yo en tout cas na pona madame Bellevue pona ya ko défendre contre banti valeur lokola ba Teresa o yazo kota déjà to baluka na ye na poto poto ya telesi ya okota to baluka na poto poto Teresa ozana nous sans valeur ozana ba valeur te na kotala boye na yo na mama étoile na poni na nge mame étoile oponi epona nini mame étoile na ba tableau na ye to monaka mama étoile ateyaka na ba conseil mame étoile ateyaka na ba conseil na ba tableau na ye la plupart mais Teresa yo teyaka na nini Teresa yo conseil nini okoki koya kopesa mama étoile na minute oyo parce que yo moko za sans valeur yo moko pono za la jalelo na lobaki on donne ebandeli a ndene émission to ko baluka na poto poto na ba mama wana na ba camarade na biso parce que ba rasu ba mama te ba comment ba camarade na biso ozana nous sans valeur Teresa yo yaka ko piquer madame Bellevue na ba rage nyonso madame Bellevue sala oni tu vando zo monopole lobike na problème ni de bon mona ke yondo zala na problème na mais madame Bellevue na problème na oti batu lokwa ba bino falo fanda o concentré pe na groupe na yo malgré bando doda ba mibali moko qu'on se le dise
On est là quoi ya ko reprocher maman étoile té parce que na émission wana o maman étoile aleka ki wana na moni pe mabe o maman étoile alobaki wana té maman étoile alobaki komba sila na ndenga mabete donc maman étoile ayaki ko s'attaquer na sila té maman étoile na émission wana aloba pe komba sila na ndenga mabete pourquoi bo se sentaka piquer makasi bongo. En tout cas, bandeko balandi na émission oyo bolimbisi ezate parce que batu nyonso na otanga bakombo ba camarade nanga. De ba camarade na biso parce que bango moko ba mikitisa ti na ba âge na biso de to ba âge moko biso nyonso. Na yo kakuteke na commentaire yo mwana mukie yo ni na yo kate. Po batu nyonso na otanga to ba âge moko. Donc cela veut dire Thérèse ya ana tenté yo bamba maman étoile libanga pour maman étoile émission maman étoile la sala ki kokante na be émission oyo bo sala na mwana bino apede e kokanité o afandi sara yo po yaka ko finga ka baninga na ba collègue na yo o ezangi so lelo comment retourner ka ke sika moko o ezozangi so lelo baninga bazokende ko tourner na Sinac bazokende ko tourner baza na spectacle na Europe yo zalate likolo ya kilolombo na yo nazongela osima en attendant Thérèse abaluka nanu wana donc yo kambanga nanu kebo et puis nazozongelo nazwa nanu Gabriel ekomi tour na yo en tout cas wana ezalaki Thérèse anda kotaki Thérèse avandi mwa mupandi atelemi mwa mupandi Gabriel yaka vraiment to baluka yo lokolo za munene makasi na moni potopoto ya yo fo ezala ya argile donc Gabriel yaka vraiment to baluka parce que toi ba camarade na biso Gabriel yaka yo ana 40 ans ngana ana 39 ans lobi na kokisa 40 anniversaire nanga yaka to baluka to ba camarade Gabriel tango yo moko lekaki na émission oyo yo sali kilolombo na yo oye ko déclarer yo mukala ya mama mukolo oye ko déclarer lo lenge nini yo fingela kasi lauka batu atako na kasinte famille bota te mtetinda rayo famille bota pe eza na makamno kutu ezalaka te oyo déclaro lokola bango bayebike yoza na ba matière na bango oyebi ndaku kobanda na chambre tina kati ya cuisine yo yebi yango wana mama kuna omutu oyo lobelaka wana mama miondo oyo lobelaka kuna amoni te oswe na salika boy o mutu ne balukaka tika na benga bazwi balongoli mwana mwasi abatu balongoli mama batu na kasinka po batia yo pona kubanga yo sila uka yo banga kaya Gabi kokosa biso te na video ke yo mona nga na banga kayo te o banga kaye parce que soko banga kaye te n'esprit nga na ebeli madame Belleville kandi pena ko toto ya tembe yaka loba swe kasi ngeze yo to zate yaka loba esangisa likolo na sete sila oyo lakisa biso comment est-ce que oza lâche comment est-ce que oza olemba na lobango na lingala olemba bato ya mama miondo alemba yango wana bangi Gabriel atie na casting siko Gabriel casting o batie yo kuna place ngo kutu no eze ya kofofile pusa na kuna Gabriel afanda yango no yo kosela batu makelele yango yo kosela batu makelele lawa pour ton information yebake mama miondo para mayele mama miondo bongo motenenga azosimbisa ya nani kuna nini touche na makamba mama étoile atindaki ya kobondela ayemo kwa benga mama étoile lelo oyo ya kingandi asimbi touche
Vie Lufira asimbi touche na makambo ya Mama Étoile. Parce que Vie Lufira soka zalaki sage, alingaka leka na émission dimanche te. Alinga benga Mama Étoile, batamayele basala mamu na TVT. Batamayele basala mamu na TV na CC bo lobisanga lingala mabe. Mutu aza mayele, mutu aza na bagage, abenga allo mère. Ah, au moins ndengo leka ki wana en tout cas esali bien te attention bateza mwa boye. En tout cas mbala sima fo luko sala ngona ndenga boye. Batamayele basala bongo. Siko Vie Lufira oye ko faire voir bisoke yopolo baka. Soki Mama Étoile lobi nga pe na ya ko loba. Eloko ni ne pesi Vie Lufira attention. Po ya ko bimisa ba voice wana. Na ba message nenge Mama Étoile akomela ki ma miondo sali. Soki bonjour, Vie Lufira ye la biso. Vie Lufira na ba dire à Mama Étoile, na kolande mission on a très bien na boke biti na suka. Mama Étoile azaki mingi ko s'adresser na ba communicateur. Ba communicateur na bino ya ba sans valeur. Ba communicateur na bino ya makolo écartement o ekanga marate. Vie Lufira opoli odoki silama fanda kimia. Siko ba camarade na biso oyo ba okutu baza ba sans valeur, baza kutata bino bosa basi moko ya soni. Na lobaka ngo chaque fois bino bosombaka ba foulard. Bolataka ba foulard, bokangi foulard. Botiki ka mwa demi suloka ba musulman pona soni eleki. Pona soni eleki. Mwana mwasi oyo atalaki atateke naza na bana mibali, bana nanga ba okola, bana nanga ba osabi, bana nanga ba ya mona makambo nga na sala, asinya contrat kutu te, ye pene zaka ya kobenga ya telefone. Seri wana sepe zalaka ya balikoni eto yebite. Allo Gabi, lokola yo zaka liboma na ba filme na yo, en tout cas wana na zona mugonga ba manager. Allo Gabi, ngai manager. Toi na filme moko eza awa viva riva. Est-ce que koki ko jouer? Po totala ka yo ba filme na yo, bon, totala filme mo bosala na makalunga o bozalaka wana oyo bozalaka ba tiel, bon, et c'est pelisa ki biso hein. Est-ce que koko participer yo pe mampala lo koso ko kuyanga na ba rôle. Kandengo yo ko kuyanga na alo ko la bega kangate. Likolo ko kuyanga na ba rôle mampala yaya kenda kuna basimbisa eto tono. Sans le savoir na bana mibali. Sans le savoir lobi noza na ba belle famille. Bozwa ba vie na bino ya TV o eza personnage bino mo bolati sango batu na ba réalité na bino moko ya ba vie bozanga rôle tina lelo. Ba rôle na bino moko ya réalité bo ezala raté. Botikalaka na ba rôle ba personnage. C'est déplorable. Oh lelo yo ye Mama Étoile aza na ba valeur. Mama Étoile azaki soka na tableau Mama Étoile ozo sentir que eloko na zwa kite na famille na zwango epa Mama Étoile. Amuto lobate. Prenons l'exemple. Kaka na tournage wana yozo sala matalana o kansa lokolo zana nzoka loboko si elembuki po elemba ko lemba elembuka ozwi téléphone na yo ezango pe mabete ya kosala ba ambiance ya tournage mais faut boye ba keloko boko ko botala ba âge ba 40 ans bozana ngo peza mukiete eza 40 ans eza 40 ans eza âge o ya sagesse. Âge o mutu akozala na sagesse bike te kala mingi te na okoma na demi siècle. Na pesa ba koko na nga conseil nini. Bana na nga conseil nini. Parce que je ne pense pas même na famille mutu ana ba problème ya ko luka Gabriel a pese conseil. Je ne pense pas.
Ata ba quartier be mutana ba problème les appena que te maman wana te maman na to mona ke bien que lukata conseil. Je ne pense pas Gabriel. Je ne pense pas Theresia. Nandimite parce que bon na ba vie à Sony. Alors bo bamba maman et toi libanga te. Ngulumaza. Yonani hippopotame. Masano si bandaki lisolo na biso déjà donc esi bandaki déjà donc kebo na biso esi bandaki bino nyonso boza awa to sa na bino chaba point na kata Belle-Vie TV. Bijou bijou azalaka faible. Donc bijou la raniera to baluka. Parce que to akabaninga. Soki tozalaka baninga te bijou la rana linga ya kofanda te s'attaquer na Bianca. Soki tozalaka baninga te bijou la rana linga fanda te s'attaquer na CPI. Wana ozona bato ya côté ya sie non na bandi na kota likolo te. Soki tozalaka baninga te bijou la rana linga ya koloba te po na Pams Matondo. Ni po na Sami Graham. Le quoi to baninga biso nyonso. Yango wana aya koloba. Cela veut dire ngata na fanja na loba na ba camarade na nga. Na loba na ba camarade na nga ba ya okota kebo lese banda ki donc to baluka ka biso nyonso. Bango mo balingango. Bijou la rente boite yo penza fokota na katikati yo basaka nanya koti na bilanga na ngalo so masango madesu moto akosala akozwa basala ngo bongo makambo yo en tout cas manager de Lix est-ce que na okoka est-ce que na okoyemba ngo en tout cas bijou yo simbali puta ya ko baluka. Bijou la reine ba dossier na yo na IGF ekomi ebele. Yo ye oyo kotalisa biso ke madame Belle-Vie apesa kaka $100. Bon mususu te elo mususu te kaka $100 apamba. Bande ko nanga botala ingratitude au artiste et comédien baza nango. Botala ki ingratitude au ba maman o ya mikolo ba camarade na biso ba nango. Tobo ite merci ozwa $100. Siko yo et le biata Bianca te. Na carnet à madame Belle-Vie. Nde tomona a na kata plateau na biso ya HB. Dépenses ezo salama de eloko ezo kota. Coordonnatrice na biso azu ça vraiment na carnet à okuma. Siko bijou la reine. Yo ozwa $100 ya madame Belle-Vie kandi tobo ite. Na carnet ya madame Belle-Vie kandi est-ce que $10 ya bijou la reine et kota. Ozake soka fandi pena fongoli carnet te na restaurant na lingana somba likaya bu bijou la rana bakisaki ezate au contraire na carnet restaurant kuna place bakomaka ezaka rake moins 3 makaya bu moins 3 makaya bu wana na bijou la reine par bijou la reine par bijou la reine par bijou la reine par bijou la reine. Na $100 wana kaka. Yango ndo kende la Dubaï. $100. Point d'interrogation. Na $100. Yango foutela mwana fraise académique. Point d'interrogation. Cela veut dire bandeko balanzi bino bozo landanga. Bon, comment est-ce que l'artiste au bazami tema mabe? Comment est-ce que yina madame Belle-Vie kandi? Comment est-ce que bazaba tu as profit? Et zalara anzela kinga kati. Ah, madame Belle-Vie na motema malamu na mema oyo fazala. Aya fazala. Ndeko nanga fazala ki nanga fazala. Et l'on dit nezanga ki madame Belle-Vie a zupe grand frère naie grande sœur naie petite sœur naie a fama bimisi ba on peut artiste et comédien. Parce que na RDC na biso surtout na Kinshasa ba groupe eze belé. Encore fondela ngope oh ba sala na groupe Matafwa di mama.
Obi kupata fois dit ah maman, comprends le kakaboy. Bande ko bake bazui pe mo elokoti. Asala ki ongote pourquoi? Soki kutata soki ba député na biso aba okabola mbongo, bato bazakana bazui bana na bango batondisi meke. Po bazwa kaka mbongo pourquoi pas madame Belleville Kanzali n'est pas ça lango na temps na ye na kinga katiti. Mais na motema malamu na ye o lelo ezofuta ye mabe. Ba Bijou la reine, ba Thérèse, ba Gabriel. Ba moi mbalo nano amela mbongo ya 4 films oh nani ba Christian Shoga. Ba ingrat, ba ibutu kutu koloba te mutaswana na santé. Bino no soto ko baluka parce que toi ba ninga na basi na miba toi ba ninga. Bijou la reine Sila Maka. Tango yaka koloba makam caméra o lokwa déjà Gabriel ya koloba ke caméra auto perdra ka. Des Bijou la reine ko meko soko perdre. Lobaka ta Bevi kutu akabaka na yete bravo wana pa to loba bravo merci solo li po wangani. Po bino komaka rake ba communicateur a Belleville ba bimisaka batu ba ingrat na ba ingrat. Siko na biloko boy. Bijou la reine to benge nani. Bolo bana to benge nani. Oyo fandi sino pe munene na yo na kiti. Oyo koloba makamba mama étoile. Yo moko ndenge ozana masumu na yo makambo yo sale ko buka balance masumu ya Nzambe eti. Esika ba pezelaka masumu a Bijou la reine ko buka ngo. Masumu a tendresse ko buka ngo. O lelo tendance ya ye ko loba ke bota la liste. Ya mibali oyo ba bino bomona ka mambo abato. Bongo yo moko. Yo sete bandi ko tanga si to koma tina suka ya mbuya ya mokiliti. Tina l'an 2000 o mokili fwe kufa. Na basi na mibali. Les oiseaux de même plumage. Aujourd'hui tendresse, aujourd'hui Bijou la reine n'est encore. Faut bozaka ndenge moko parce que boye bani kote bo bando sala na bazua basi na basi bazo sala na bazua siko Sodome na Gomorrhe ezapi Thérèse yo lobaka famille bota kuna Sodome na Gomorrhe siko o abino basi na basi bazo sala na bazua Sodome ezapi Gomorrhe ezapi bomi pesa ba réponse esika obozali Christian Shoga Omoni poto yo ke oya ya mwasi mida tindi soki mida soki ese batindi mwasi na wana mama mwana no atindi osali titani nambonga kikwata oke poto eza lola te moni poto e lola te cela veut dire Sila Maka respect zaka réciproque. Bon lingaka ba communicateur beaucoup plus ba respecta rabino ke ba yaka ba s'adresser à nabino c'est honté. C'est vraiment honté. Alors ba rezi yo na mwasi na yo décaré na tante po na bino. Moni famille bota na tante po na bino mi bale mwasi na mbali na tante. Bo silama makamba famille bote talibino te demain na sarato la bakata na bazokana ya Belleville na kati yo na mwasi no ti bovanja na sko kombo Belleville na mnona bino yo sani toyaki komona awa demain ayaka sali live akoteli mama étoile ngakuna tena bi bravo en tout cas boende zalaka en tout cas analyse les zalaka boy pouf mama tama abengi mwana ya de mukumble allo papa nanga matama omonyondo zana yo sio longwa kuna fo salelo mabo démarrer kuna fo sumba tika pena solo kuna penza ezande bongo mayo moko yebi ndenge kendaka ba makambo ezaza kote pe mutayamba ki kuna rapetete te
saka eloko te yo pena yaka tumba biso tokoya mais tokotindika tokotia kala yango bomoni demer aye lisusu awa aye kobaluka mpona makambo mama Étoile nyonso wana moto ayebisaki tata na ya matama mamba rezi soki papa soki mama omonika nde yo lobaki ke muta yela bino ba information apesa bino ndeka bolobi mwa mbala na bandefu solo wana oya cameraman raté boye bake biso pe twana batu ndeti ngana na bino 4 boyela nga ba information pe nako na telefone oyo kalanga kaka yo zalaka bongo mona zo ko enregistrer mi tenga na enregistrer batu te na enregistrer batu te ti bosala ba complot ti de eswa ba rezi matama atali pena ko mwana nga de mukumbla betinga kara te mono fona kotaka kindoki yango na bomoni ba rezi na émission na ya lobi nini papa akotika la papa pona nini ekotalisa biso ke mwana na ye ayokeli ye complot na bango esimbi yango bomoni makambo nyonso ebimi pourquoi parce que de mukumle ayokeli tata matama yango bomoni aye parce que en soi boye moko botalaki analyse o asalaki pona mama Étoile akendaki nango bien parce que eloko nini poussé ye na deuxième tour aya koloba mabe ya mama Étoile tata matama en complicité na noko lufira noko lufira o azoya kosala des commissionnaires ya mama Miondo commissionnaire à mama Miondo azoya basala lokwa ndeti basala loko la réconciliation et puis salir ba réputation ya ba artiste et comédien jusqu'à quand et lelo autant la fan na natala banaliste mne bolo barake Belvinda BBC théâtre en tout cas na sekarabino na mona ke bwaka bazoba bwaka maele te bo excusinga pona terme wana na s'excuser pona ba fan na biso bandeko balandaka biso na kati ya hot basket pona balekinzela en tout cas je suis désolé si na lobby bozaka ba maele te noko lufira ayaki ayembango sauté premier akanisi mama Étoile akobimisa kisongi ya mama Miondo tikanga na kende kaka mbala moko siko na makambo mama Étoile lobaki na émission na makambo noko lufira ye koyebisa biso ena rapport ni mama Étoile alobi bo s'attaquer na ye mtayaki ko tourner Belvi kandiangana afandi na ye kimia yete mta tourner mama Étoile pe azaki enite ni Maria ni Eternela ni nani ni Tegra o ezake soka ke il faut bo finga madame Belvi pour madame Belvi yo kamotema pasi bana na ye o ya kocha bake ko jouer kuna ndenge si la ti lelo azalaka na culpabilité ya ko perdre Linda ya ko perdre Davina bino mo boyo la ki sabiso ke ba biscuit na bino baza bilo te ba jouera te noko lufira bangaki akanse babimisa kisongi ya mama Miondo yango wana ayaki rapide sko na rapidité wana amoni kaka ke ezo simba te koto de mukumla ya koteli mama Étoile tata noko lufira bengi tata matama wana lokwa za mwana yo kuna pazala lisute benga ye yebisa ye boy donc noko lufira a jouer rôle ya nio kanakata jardin d'Eden famille bota bozala sage famille bota na beleli bozala sage distraction oyo kaka na distraction oyo bandeko tosala oyo eleki la meurtrière ba view et mata eleka la meurtrière parce que famille bota tout est possible
pas de distraction. Noko lufira, tata mwana na matama ya pede, na de mukumble, baye bani, botika bango na kan na bango, famille bota focaliser na film, bosa la focaliser na ba émission, ya ba chaîne communautaire, ya famille bota ya Madame Belle-Vie Kandi. Lelo o ba bode o ya zobete la tolo, so zaki na bango 5, oye kolobela, par exemple Madame Belle-Vie Kandi. Okomi na bango 15, 10 wana baza ya nani? 10 wana babakisami baza ya nani? Sko lelo soko longo solo basu produit wana te, olo basu mambu wana te. Soki bakei on échec to on a réussite. To za sage. Tozalaka sage, en tout cas bandeko balandi bo retenir que tozalaka sage mingi na bandeko nanga ya ba communicateur, tozalaka sage tant que tosala likambo faut to réfléchir. Mais avant de faire des choses, il faut bien réfléchir. Ceux qui vont réfléchir te boya suka lokwa de mukumble asali makambo sans que a réfléchir abimisi buzo banaye au projet ezaki ya ebanto boite projet lokwa ezaki ya yo. Donc la biso to sala ki to sali promotion projet la biso to moni et réussir yo moni et réussira kite bandela projet na yo sala ngona batu na yo et si bape bolia ba mbongo to tombeli yo kaka bonne chance pour nangai. Merci beaucoup na batu nyonso bolandinga ko bandane bandeli kino na suka ya émission nangai. En tout cas merci beaucoup na manager Papa Tigre Nzambe vraiment abatela yo et pourquoi pas na coordinatrice Darling Love, en tout cas que Dieu vous te bénisse aussi na sima caméra tozaki bongo na Exode Mikebi et la présentation ngai o abino IGF mwana suka ya basongi songi et merci na présence ya Bianca Zanga. En tout cas bambo tezate restez toujours branchés, serrez cimenté collé scotché sur notre chaîne. Quant à moi je vous dis au revoir.